Voilà, chers téléspectateurs, toujours continuer kaka. Awa toza bongo na avenue Kabinda, toujours na commune ya Ngaliema na district ya Lukunga. Toza toujours na tournée pastorale dans les prophètes comme les Paul Dominique. Aujourd'hui, on a vision partout dans le monde. La 26 provinces, il y a République démocratique, au moins 145 territoires. Voilà sa grandeur et on a ajouté la Antonaye. Merci beaucoup. Parce que les richesses, il y a moins de troubles, de divisions, tout dans la famille, de ça et là, même des troubles, des guerres, ceux qui ont la présence, qu'ils ont la même pied d'égalité, des troubles, des guerres, des problèmes. Nos confrères de l'Est qui sont en train de souffrir, de subir tout le temps à cause des richesses qui se trouvent en RDC. Mais ils ont passé étape tout le temps, vous allez assévir, tout le temps, vous allez désastrer, vous allez toujours tourmenter, vraiment, ils n'ont pas la paix à cause de ce bien matériel. Mon dynastie Aliloba, où est là tout le temps, au Stringa et pas n'importe quel Mukola Souka, au monde en Bokanaya. Et puis, si vous allez Mukola, c'est. Il y a tout les choses il y a besoin. Il y a besoin de moi quelque chose. Mes frères et sœurs, muke vous en avez chepé na moi écouter nango. Parce que nous batondi nango mais bazoko tana ba principe ndenge na ndenge ba principe démoniaque mais batondi nango. Principe démoniaque que na cimetière, ba principe démoniaque il y a même kakana yo sur déposé pour liango pour bon retourner là yo à quoi bon. Na basser baza principe belé ko comme ça bango la bamboa ko la ça bango la bamboa bazo comme ça bino ya des fois beaucoup mi ko bala na bamboa moto aza na mboa ça va pas du tout kutala mingi biloko zo les même na ba réseaux sociaux c'est vrai que nous sommes mis en nu parce que mokili est comme ko beba on tend vers où on ne sait pas landa liloba quel que soit passe no ya wayebi Zala bon, Job qui avait beaucoup supporté, n'a pas n'a pas de china mokolomo, n'a bon china mokolomo, n'a tout china mokolomo mais akangama na nzambe na ye. Baninga baye pour bazim sabi tant bien ngana wala na nzambe na malamu na kufata lelo. Frères et sœurs, mais mingi bakangama nzambe, pesanga ne soyez pas comme des païens qui croient qu'en multipliant des vaines paroles ils seront exaucés. Et puis c'est bien matériel, ce sont les païens qui les recherchent. Babylone, Konyos, Nzambe na bala, païen. Nzambe kobota, aza païen. Nzambe na kene poto, païen.
ata même okolona nga surtout ba période ba examen à réussir nazwa lauréat nazwa diplôme d'état eza kipakano ezalaka na bino bandima iloba te kolo ayebi ko ana besoin yango akokotinda yango ndenge ani alingi bano babebe baza na maboko mais ndenge mama ayebaki mwana falia ndenge bayebaki elamba mwana eza na salite na sokola mais mwana ayebi kutu te nasombeli elamba sika mais mwana asengi kutu te akunda besoin nango te olatisi akoti na potepote pour vous dire que maman papa bayebaka bongo nzambe tata na biso alonda église maman ayeba te préoccupation na bino ayeba te difficulté na bino ayebi nyonso yo kosengaka eloko te bo balobaka nzambe sunganga mimbongo na ezotambola te bazokomisa nzambe comme si aza ignorant ayebi mpasi no te mais Dieu connaît tous vos problèmes na liloba zala toujours na entente parfaite na bino kosalisa na koyoka na kosungana bolingo éprimé na liloba so bolingo eza koprimé bokomona miso na tata bo baza toujours attachés na matériel ils vont finir par perdre leur vie la vie céleste ame oza na kati lelo bandoto mingi bauti na bandoto so totuni bandoto kozala ebele awa mais oloti moninga aza na matadi na elongi na ye na mongongo na ye na ndenge alatelaka yo mpe ozwaki na velo te avion te mpo okende osi déplace na moto aza na amérike ozolota ye mpe na ndenge azalaka okebi te ndenge omonaki na ndoto ndenge okokisama na nzoto mes frère moto azala mayele ko moto azonga moto. Pourquoi se stabiliser dans le bien du monde? Pour toujours quitter, abandonner, éthique à la cagnos. So que parce que tu as monté $100, na carte na $100. 1000. Amen. Parce que tu as monté na ba camion na ba livré parcellaire. Nous c'est éthique à la carte. Pourquoi on le bango? Rassemblez-vous avec Lazare qui n'avait rien, qui souffrait sur la terre. Avant de passer une étape, il a passé Lazare. Riche, avant de lire très bien. La table, on lit quand ça m'a dit qu'on a marché à la table, bien pêché à la salle. Hier, ajouté que Lazare a liaoué, on a boire, on a miette la table. Mais jour J, quand Lazare a accueilli, voilà ce qu'il a combattu, la conscience ensemble. Le riche qui croyait qu'il ne pourra même pas quitter parce qu'il avait tout à Kanisa qui a bien vivre. C'est que jour J accueilli na boulou na souffle la moto. Annette la mise sur la table. Oh la jante. Mais à comme qu'on a boy échanger. Amen. Bande on a Christo. Bato bakenda bamona na kape bamona na kabaye babino kinazaki na kate kuna nazaki komona nga toma ba yebi na masolonios bobo zulaka bamona na kape bango na bango bamona na kanabo ba resisa nabo ba ishwa bakena lifelo bamona na katango te netu la mis amona kaka po azo leçon que nini salaki nga pona kosa manala na matériel. Riche alobi Abraham yebisa Lazare atangiselanga talitanga mai awa supula moto ezozikisanga mongongo. Abraham a répondre kuna ozali na musika na supula moto ata totindi tono mobimba mai okoma te sachelebe bo allez-y comprendre distance yango ezaki ndenge nini baomona na ndenge ezaka moto aza na Amérique otali na télévision ye ozomona aloba na bagesi azosala me mosika bongo mundele alandi exemple ya pareil vision inspiration valeur mystère ya nzambe bino pe bosala effort un jour bozala kokoba po découvrir pe mystère caché ça insondable libota landaka nzambe pona ame wana nde valeur église oyo but église oyo ame elotaka eza pona nzoto te nzoto eza na attendant eza na jour kobandaki eza na jour mpe kokweya ata oza makasi na koyi mpe balokoti kolokota so balokoti epoli kaka wana nzoto eza na ntina te frères et sœurs kotumbolaka nzoto no devant moninga moto te zwaka valeur na ozongisa yango nsima parce que bo bapaya mpe baleki nze nyonso ekotikala pamba
Cela est fort. Quand on a dit qu'on a dit qu'on a sali à Fungolo Banzelate, abondance, prospérité, kofulu quoi. Non. Oyeye, ça va. Ce qui est tembuka naya. C'est pas la cas na moi matembe le jour dia on a wangila nanga inga inandunda. Ça suffit. Mingi bazasa zongi sima ba abalo chora bino ba potika na zongi sima na zongi soso. C'est cas parce que a BBC bomo inaye. Mais yo ata tikali na nduna matembele. Frère, ba ko zana lukula ka Lazare na riche. Un jour boko monana. Un jour bo mona boale na bango. Ezali lo ba ya prospérité te. Ezali lo ba poke le poto ne bato ba kenda pe toke na Amerique mais tokoti ba bande ko na biso ba libasi ba komie belé. Le ba bina meeting me ba commander prophète ko la sali Michel na sina combien. Totso combien wa. Et belé. Sans conjuguer beaucoup d'efforts. Donc on peut la bongi cela yo frère de sœur et on peut que ça marche. Attaper mon amitié qui peut même dans côté Job. Job qui a saboté tout dans mon client ce qu'il n'a pas na bakei. Awa ne fait qu'à moi na moi akei. Il a pris za clarté na moi na akei. Pour na ni akei mais Job le tous les enfants 8 bakei. Bakei na mukolomoko bibwele na mukolomoko mais comment il a pu supporter douleur, mais comment il a pu supporter? Voilà l'exemple que vous devez suivre. Soyez pareil comme Job. Potekolo, Amonisa, Bino, Mishna, Tatana, non? Frère, vous allez les gens et ce moment cassé. Vous n'avez pas de tête, vous n'avez pas de quai. Amen, vous n'avez Christ. Pas supporter, et sengo, minimiser. Soit toujours bolingo na tata tshana motema nkolo akosa kosenge na tata zambo mo itata mzasa likona sema tonpe kumpeke mo kana bule na bolingo no mona ine na boboto no diawe zambo mo zo mo sokona libota soko para kona mo tombela ba kona no wa ima kempe kumeza kata mo na moko hivi tuche nyoso libota pasio so mo iba na ndemo yebi no mo pese kinya na koloba kuna olungisa libota na tewe kinya pese mo ko boboto ni ba la mo na moko. Les gens qui sont dans la simultanéité, les gens qui sont dans la simultanéité, les gens qui sont dans la salle. Bon, nous avons dit que nous sommes dans la libota, na libota kote mo na suka ba mo na mishino tatati mo kana iko kushamakata libota na kwa Yesu Kristo na Nazareth na kwa ni mo centre de la ville mo na seko. Amen. Bonjour à tout le monde de Kristo na Nazareth. Merci. 100%, merci, l'église écrite, merci, frère, pour la voilà, donc l'explication, c'est cela qui donne un pompage, toujours la discussion na commune Ngalema, nous avons un visa pompage, na siège Oyo, et comme la avenue Papimba. Et voilà, ça grandeur toujours, la matière n'est que nous avons beaucoup de Likolo. Après de Likolo, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est mon intuition pour le Marc Oral. Merci beaucoup.